Bonjour à tout le monde. Bandeko, nako lobela lelo, les kamomoko, la surprise, ça fait un bon moment, les solos ils ont circulé dans les réseaux sociaux sur Ndeko yo en France, archevêque Lobobo. Bandeko, na lingi kaka na répondre moi muke na ba penser na ye na lingi bolandanga bien yepe soki kolanda vidéo oyo a comprendre yango ba penser nanga surtout archevêque Lobobo nga naza matadien na moni souvent tangu lobaka vous avez l'habitude à insulter, généraliser makambo quoi. Nalandi ba interview na yo mingi, nalandi ba vidéo na yo, ba interview na yo na YouTube, ba basali yo, ba penser na yo. Écoute, non ça la clair en vérité. Zéro fainéant, eza bonne initiative. Na koko sayote. Parce que nga naza mwana ya poto kutu ya kala quoi. Donc ba poto ngo toye to tangi pe to bandi misala pe ba kala. Mais na prochaine vidéo na ngai nako yela yo ba pes lit nanga bino benga ngo na français ba pes lit na anglais bino benga ngo ba comment dirais-je, terme qui m'ingaï koyana ba terme koyana kolobela yo biso ngai na koyela yo ba pes lip na ngai ya kobanda 95 96 parce que namona ki yo o la kisi ba les termes ça bango en français donc ba anglais mingi na mutu. C'est ça, ça va revenir et puis je le dirai alors. On moni bino ba pes lip na bino ya yo la kisaki e bani na 2019 na mona ki na talaki wana. Mais ngai na ko lakisa yo oyo ngai ba tana bani ko sala donc na 6 classe ba 95 96 na bani musala. Ti lelo je travaille. Alors mona ngai na ko yela yo ba pèse qui ni ba benga yango oyangai okomona yango banda ane wana à cette époque yo en Afrique na poto za la quitté et puis tango wana mundele asaki na ba ouverture mingi atika ki na poto biso ba africain ba vidéo to monaki parce que na Afrique za la quitté alors tozaki ko sala ko profiter ba vidéo wana mundele oyo tozo benga na langage na biso vulgaire ke ba cope. Mais na moment ba cop biso ba mususu to ba classe na moment ba cop biso to travailler de ceux qui peut copier au salaire qui en aux en classe aux tanga aux travailler tant que travailler je bosse donc il est là na ba plus de 20 ans ya musala donc na l'action ba fiche de paye na oui les termes m'échappent donc c'était ça les fiches de paye au monde yango il y a plus de 20 ans. Donc dans la vidéo il y a na fiche de paye na ngando ba pay slip na ngai au moins plus de 20 ans donc dans ile ngo bana 96 tilelo 2019 et puis ils ont télévision hein? Donc ngana vanda en Angleterre oyo nyonso ayedi ngana en Angleterre baebi que le monsieur là c'est un bosseur baebi que le monsieur là c'est une tête aussi parce qu'il a étudié Mendeko ngai en tant que matadien nalingi na répondre yo tango elobaki likambo ya cartouche ndeko ngai natangi na cartouche école moko cartouche za mokolo nanga mais natangi na école moko na Talambanza donc ndenge naza boye bana matadi oyo bayebi ngai bakoloba yango cartouche aza moyibi te donc na matadi tozala cartouche akina orchestre na ekomo nango brise tout. Donc, on a expliqué bien que pour comprendre que on a des cartouches.
ça fait longtemps, ça date des années, ça date longtemps, pardon, mais n'importe qui se rappeler, cartouche, s'il me semble, bazo vend dans l'avenue Boma. Si on a tout dans la bonne mémoire. Cartouche, les couleurs, le plan de cartouche, les couleurs, le plan de cartouche, la grand vieux Baski, grand frère, grand Norton. Donc, vieux Baski, c'est les René. Petit frère, vieux Norton, Azaki Boité, Boye. André, Chara partout, vieux Baski, vieux Norton. Je vous salue en passant. André, Antoine, et puis c'est toute la famille, quoi. Donc, cartouche, toi, t'as dit vidéo, yo. Alors, on a rappelé, donc, ndako ba cartouche, il faut avoir un grand Baski. Naba, vieux Norton. Bazo vanda wana. Tout droit na bango, bazaki na ba jaspi kuna likolo. So na tout na bonne mémoire, je pense que ça. Donc, nazo ko rappeler au cas ko piso mo idée ya matadi ki na za matadien. Nayeba qui encore Jean-Pierre na veni Palabala moi na Marie Denzo et puis ba ko benga Macarius asala orchestre comme orchestre nani historia musica donc nazo pesa kaka moi résumé matadi Poupa Mado na beti ne ba l'équipe moko na Bifran Poupa Mado. Donc prochainement, na ko tchela yo ba photo pardon Mukezela. Alors ndenge na ziko loba ndeko na ngai na olimbisa ngai na zoki mwa pause muke parce que na zaki luka document moko na lakisa bino eza mwa musika me na video na ngo prochainement na ko lakisa bino eloko na lakisa bino omoni toza na mutu moko na France oyo yebi bien kombo na ye kanga na machine de guerre. Kanga na machine de guerre aza mwana kisasa. Mais avant aya matadi baza koya kosala catch à cette époque. Bazaki ba Edingwe, ba Puma Noir, ba vieux Jimmy Doula, ba vieux Mayavangwa, ba Zarak, ba Hercule, Selemani, na matadi tolaki na Kabalai, tolaki na Oncle Lepoite, tolaki na Lefu Fumwangani, tolaki na ba Mvwama, Petit Prince, dans la bonne mémoire, on a ba kache na biso ya matadi. Bazali ko sangana ba kache la kisasa. Alors bazo comme ne pas ya Vieux Béros. Vieux Béros aki oncle langa. Azeka penesta kaka wana. Donc ma kanga machine ke derma na ndako na ye. To na Samson Samzulu. Samson nasi na pa na ye. To laki ma desu kuna na famille wana ya yebi. To solo ki solo ngo na mbeka ko rappeler solo ya oncle Béros. Donc ya yebi. À cette époque, gouverneur ya Bas Congo, vice-gouverneur ya Bas Congo, mutazako bengi sabango mais ezaki Vieux Béros ne mutaki en charge na yango. Alongai na ki na charge ya contrôle ba ticket. Soki kanga machine ke na ko se rappeler akoyebisa yo lisolo oyo. Donc ndenge ba catch zo ya tango na matadi Vieux Béros mutaki en charge ko bengi sabango. Sous couvert ya vice-gouverneur. Mais ngai nataki muto na kina charge ba ticket. En tout cas entretien ba ticket comme na contrôler yango. À cette époque. Vous comprenez? Alors en tant que moi na matadi tozaki na port na matadi. Na port to na matadi port wana ba compagnie majorité ba compagnie ne surtout. Et c'est que ba entrer moko na port wana. D'abord port appartenait à l'Onatra. Et puis, tu as CMZ, il y a une compagnie maritime. Bah, ma soie, tout, il y a un port. Donc, CMZ, souvent, parce que tu as un port, voilà. Tu as un CZ, ce qui est compagnie à contrôle, voilà. Toujours faisait partie, qu'on a OFIDA.
toujours faisait partie ya port compagnie surtout magasin surtout obligé na port parce que marchandise ya na masuwa. Donc ville wana ya Matadi ezalaki ko dépendre na port wana. Alors machine de guerre tant ba yaka bana bakati wana bazon ya sasa et comme qui un moment où machine de guerre azalaki transféré na Matadi. D'abord na gendarmerie avant na Kanijaf et comme anjida wana ngasi na longo Matadi na ke ba kunya ba poto déjà ba poto déjà parce que na poto ba kala déjà. Mais si manango machine de guerre comme qui na auditorat militaire sous na bonne mémoire comme qui BCRS. Donc machine de guerre ayebi bana Matadi. Na meka ko décrire bana Matadi. Matadien veut dire encourager. Matadien veut dire mutu esprit. Matadien veut dire mutu asinyaka. Donc ko betanga bo pa na kweli na monika mutu na nkuma na zili banga na beti yo. To marto zana na beti yo ngo. Donc to kota esprit moko boy. Mais Matadien après moi na oyo alingi kotanga pour faire valoir wani ya Bakongo. Mais Matadien et l'obité que un Matadien un voyou un voleur ndenge za ko décrire bande de voleurs na vidéo oyo salaki si cartouche azalaki kotanga na Matadi na époque na Matadi azalaki orchestre comme na brise tout. Mais cartouche azalaki te ko muyibi amelaka ba mbongo batu o koyiba bakanga ye. Donc machine de guerre ko témoigner parce que azalaki BCRS na Matadi ba crime Matadi ye ayebi yango. Et je ne pense pas que ba Matadi ba na poto bazalaki ba miyibi na Matadi, je ne pense pas. Le bac est moutoumako boye abeta ka ko de na port kuna amonaki ma eloko moko na pa salaki eloko na topsa bilango na ndako. Pour avoir extra salaire nae. Mais ok bana Matadi wana ba buka ka magasin o za ka Matadi. Menga na tiko mona yango te. Na mona pesika ba kanga cartouche te ya ibi. Na Matadi nga tiko mona yango te. Mais Matadien esprit, Matadien courageux, Matadien za mutu moko ya sinyaka. Et puis Matadien faut dans nkuma. Yango mingi na ina fongola yo. Lo bobo omoni ndenge yo ozako finga cartouche na vidéo wana. N'ébite, je n'encourage pas le mal hein. Donc c'est que il n'est pas clair hein. Vraiment zéro fainéant eza initiative moko ezali madame ezali bonne. Je t'appuie. Vraiment ozope sa conseil na baninga que la vie na poto ezali difficile. Soko sala kate ozona de vie na yo difficile parce que en travaillant, tu vas gagner ton pain. Vous en avez un loyer na yo et vous survivre na poto. Sans moussala, tu n'es rien. Là, c'est vrai. Et j'appuie cette initiative. Mais, quand on a finga batu que non yekutu azaka muibi. Mais non, mais bango, parce que bande de voleurs. Donc là, tu généralises que les Matadiens sont des voleurs. Omoni cartouche wana yozo finga wana oya répondre yote neso likambo na talaki vidéo na yo na monaki babemba sombo akanga ki yo côté moko boya zo menacer yo na nzela ezaki na radio na YouTube ka talaki yango. Alors neko imaginer ndenge yo oza ko finga batu wana bande de voleurs. Ba Matadien bande de voleurs. Ba sont tous des voleurs. Ba Matadien ba miyibi. Omoni cartouche tant avant que ça azovanda na bandal hein ce que na bonne mémoire na bandal wana batu o bazama kasi na bandal mobimba mi balete bako beta cartouche na linga na fongola yo donc na bandal ndenge bandal za bongo bato makasi ya bandal oyo bino duta kabele no batana kuma mi balete bako beta cartouche. Omoni ndenge babe masombo azako simbo na prince wana kanga yote ngayo to finga soki ezala cartouche olongozo kudiantu olongo na prince ya ngambu o sauter bakar likolo okoko kwena ngambu wana mususu. Je t'assure
ndeko nanga. Donc ya onka ka posa na kina fongola yo likambo ça na mona ki on dirait oyebi yango te osana information sur cartouche te cartouche ako boma yo na coup de tête o lamu kili te okufi. Donc cartouche lisolo na ye tuna ba oyo bazalaka na Victoria. Je sais que baza vivant bazali. Cartouche na kisasa azalaki ko côtoyer village Molokai. Et tu parles de Papa Wemba, tuna ba oyo bazali tuna ba colonel Jagger. Tuna ba tuke cartouche na ko beta mutu. Cartouche soko zui coup de tête yo ndenge ba yoma so simba yo bongo. Soki cartouche olingo to coup de tête olingo ko sauter pa yo zalaki oleki likolo ba voiture ti okwe na ngambo mususu. Wallahi. Mokolo cartouche ko zoyo. Donc ce qui a répondu à Guilloté, azana sila azoka ngino azwayo. Oko betama oko suba oko bimanie. Daye kutungana sengiye mukuli ko salema alongola yo bilamba kende na ngwatika yo kende pour comprendre matadi aza nani. Je n'encourage pas que non babuka ka magasin basala ka crime parce que na France ite na yebi yango te. Ngai awa tosala yango tubuka ka magasin te. Ba matadie natso matadie vie de Roberto ya ka ifinela ana matadie. Vie de Roberto aki matadie parce que abota matadie. Le père de la rumba congolaise, comme on a eu Papa d'Olivera. Umbanzange moyo etale eaye kore manye umba mtasala kinzembo wana akola na matadi. Bavima Vatiku visi soliste ya oge jazz aza matadie. Madilou, système de pauvres m'a dit de fait que son âme repose un peu. Azaki matadien. Donc, batu mingi, batu ben matadien, basala ba combo, basala ba voler te. Majorité ba batanga, so ke na Angola, okomona majorité ba généraux angolais. Ba vieux e Congo, ba uta matadi. Mingi na bango, ba uta matadi. Ce qu'on dit au fin de la matadi, c'est comme si les matadiens sont des voleurs, des vauriens. Bah bouka ka magasin. Na yebite soki na France kuna ba sala ba crime, o sala ki crime ne bank sakio. Mais les matadiens ne sont pas des voleurs. Matadiens bazali na bato ba na tête, bato balinga ko tang, mais zaka ba courageux. Matadien balinga ko lata parce que matadien masu ezalaki wana poto yaki facile d'abord bana matadien machote bango ba mare ba keri poto ba officier masuwa tout ça bana matadien na zoka document ya MNA après la parce que MNA c'est un frère donc inga banda na poto na bosaka toujours donc après chic na taribi en Angleterre après chic na kenda na boulot plus de 25 ans ya msala na sala. Ce que le monde dit comment on va dire ngo ba on ba bande de voleurs. Ils ont la sensité, l'explication de l'Europe sera tango osono ba fille wana ngo sunga ye pour récupérer mbongo na cartouche. Mais qui nous trouver cartouche? La fille avait bien dit que non, a trouvé qui bateau bazara cartouche. Mais non, mais sont tous des bandes de voleurs, sont tous des voleurs. On va t'aider, on. Donc, bango tout, au fini, bango ni surtout. Or que parmi bango, bazana bateau yo, bango soit na cartouche bien, allez, quand tu t'as bon, ndam, bazo futa yango. Donc, le comportement wana, na moni un peu bizarre, c'est comme si, on s'en a moins ranquille, mon grand matadier, quand tu t'es li kolata, quand tu t'es li courage, mais quand tu t'es li basi, et on s'en a ranquille na bango. Alors ndeko na landi ba interview ebele ya yo na o ba saleli yo ba kinya ba parana yo tout ça na lingi ko se melete parce que ça ne me regarde même pas mais na lingi ka minga parler que non likambo ya bana matadi wana ko te ba voleur bande de voleurs faut tika yango les matadiens baza bande de voleurs te
ngai tangi na matadi ba bilamba na zolata ezota poto miso tout. Donc eza télévision, je l'ai dit. Na yebiki soko sala nini na Congo à cette époque, mais ngai na gena ba parents baki ba baki na ba camarade moko baki ba officier ba commandant masuwa baki ba mare ma mère ngena ba pitu ba mare na masuwa ke poto. Donc ngana ta ba boursa à cette époque. Toi ba Guy Dormé à cette époque. Donc aux la télévision hein. Oi tu a komona nga ayebi que non Dieu wana parce que ce qu'on a bien, ça sera différent, ça l'a connu par tout le monde. Ça l'a connu par tout le monde. Je ne dirais même pas que non, ma parole a la possibilité, mais moi je m'habillais bien. Donc là, tu as pensé ça, donc tu as Boussac, Guy Dormé, sur la terre, Club de Paris, sur la terre, parce que, officier m'a souvent, parce que c'était des amis de mes parents. Commandant Bambi, ce que j'ai sali en passant, Papa Maungu Akoufa, que son âme repose en paix. Papa Nini, en tant que secrétaire à SMZ, Papa Jacob, ce que Papa Jacob, je vous salue en passant. Papa Nanga Taïr Mogo, Babaleki à Katumba, je l'ai mis ça, Baki Baba passe en avenir par là-bas là. Donc, bango bato nganga bilamba soki bila bilamba bato nganga ba chemise manini, c'est eux qui faisaient ça. A pantalon nganga yi. Biso la taba coubron, moni biso to ke ba concert à la musique et ba concert ya Stukas. Ils sont là, ba pantalon coubron à cette époque. Na yepte soki ozalaki wapi. Donc, ba matadiens ne sont pas des voleurs. Baza c'est pas courageux. Baza bato esprit quoi, bato esprit. Et puis matadi attention mingi baza nkuma mingi baza nkuma. Ata moni alemba aza timide. Soko devient ma solo côté bozoba okozwa kudiantu. Okotela masute. Donc biso mingi côté wana penza ezalaka kale. Soki na kosi yo tuna kanga la machine de guerre. Akopesa yo sango bana matadi. Toza koma parce que yepe avanda na biso. Que je sali maître mbote ya mingi parce que même on a pangi yai anigena ku fafa de moloka igena azana Paris yo tumbula yi. Okozo kudiantu okosote tina ngambo mususu. Donc cartouche akobeta yo. Donc ça question kaka nde bazwa yo lisolo na yo ko sila akobeta yo okolamuka te et puis akolongola pantalon na chemise akokendela ngo palin. Il faut que yo tambola ni ndenge yo mona nini ngino zéro fenêtre yo tikaki yango olingi siko yo o minimisa ka bato. Ça ne se fait pas. Eli kama fille wana zaki na rien à voir na yo. On comprend que le ngo sunga yeme pesa ya lo bakaka senga mbongo na ye et si lango c'est tout aider parce que ça muka média ou aider. Mais yo comme non une bande on a le pas no bande de voleurs on a une bande de voleurs. Là tu généralises les choses. Donc na mona ki na attirer attention na yo pena yebisa yo ngo que Diop cartouche Abdou Diop Ntengu di menga mbengo anike bulange metu bilange anike bulange ay na suki wana ezalaki message pona lobobo yoza gram mikiliste te ngape na za gram mikiliste na za gram mikiliste ngana za lord nga we be Lord. Bayemba ngate. Na Pierre be Michel Arte. Maintenant matadien. Boulot. Esprit quoi. Ba makamsuku tu yogu tu nano komate o salate. Mais to kena ba chic. To travail aga. Zéro fenêtre parce que ils sont en Afrique. T'as absolument pas caillou.
Donc 25 ans de travail. Dans la relation, pay slip, il y a 25 ans. Dans la seule vidéo, c'est notre là. Dans l'action, il y a 95, 96, il y a 2019. Na suki wana. Bye bye.